Ça fait un temps, pasteur Nabiso Lité Akanda a un parcours. Le long na Congo, Mouto a un parcours à Zanga Likambaro Lobate. Et ya Lobaki pour s'expliquer bien à la population, au diaspora, au intérieur ya Moka, à travers, au travers, les médias Nabiso Oyo, nde akoloba malamu. Et message yango batu bazela ki yango mingi. Batu bazozela yango tilelo. Je sais que biso nyonso tona posta toyoka message yango. Ako s'exprimer si manango ndenge za na conférence de presse nyonso tokotuna mituna pe aza mieux placé ya koyanola biso. Ya aza muto ba actualité leki mingi na mboka me regardaki silence. Tokoyeba pona ni silence wana pe akoyanola biso. Topesi 5 minutes ya exposé na ye sima tozwi ba question réponse tobandi conférence de presse na biso. Pasteur Lité Akanda, à vous la parole. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Mbote Nabiso. Vraiment, na pesi bino merci. Ndenge boye na conférence ya lelo. Pona koyoka ngai ndeko na bino, frère na bino, artiste na bino, pasteur Lité Akanda. Nzambe tate ya likolo vraiment apambola bino. Na zopesa Nzambe merci parce que yende mutu a permetaki likambo oyo esalama tope ekokisama lolenge oya lingaki esalamela. Na bomoto tope na bumwana na biso yambo ete tobotama Nzambe sayebaka parcours ya moko na moko même na makambo oyo o akokutana nango na vie na ye Nzambe sayebaka yango. Nde na pesi Nzambe wana merci oya permetaki ete na kota boloko pe na bima. Parce que azan Nzambe malamu, azan Nzambe ya bolingo pona biso. Conférence o na lobaki fona sala yango et puis fona loba. Ngai moko tina sala musala o ya comédie tant que pasteur Lité Akanda na eba kiteke na sekisa mabota ebele ba famille ebele na niveau diaspora libanda mboka na eba ki grandeur nango te. Mais na eko mona grandeur nango tangu na eko kwela problème na moni penza ke bandeko na ngai botalaka ngai pe bosepelaka na ngai. Yokananu. Merci. Eza mabele na ngai, eza mabele a changu. Ne grandi na kati ya changu. Tosali ba sport na changu. Tosali o nyonso esengeli tosala na changu. Changu pe ezalaki na matanga, ezalaki pe na pasi. Koyoka artiste na bango, akoti na boloko artiste wa sepelisaka bango. Changu eza munene ba artiste baze belé. Bible ezoloba chaque chose à son temps. Tant o ezate ndeko na bino artiste Lité Akanda, ndo moni bazako se manifester bongo, baningaki pe ba marcher ba tambola, mais tous les façons na bandaki toujours koyeba ndenge nini ya ko gérer public na population na ngai. Merci beaucoup. Nazo pesa merci na initiative plus OLK
ba soutenaki ngai na ba prière na bango na lolenge nyonso bazalaki wana mieux placé pour na ko soutenir ngai. Nzamba pambola initiative plus ya mama Olive Lembe Kabila, Nzamba pambola yo. Nzamba pambola honorable Francis Chibalabala likofi ya Tchangu. Est-ce que honorable Francis Chibalabala koko zwa maboko te? Merci beaucoup. Yoka Nzambe pambola honorable Francis Chibalabala likofi ya Tchangu. Merci beaucoup. Nzambe apambola papa Jekoko Mulumba. Apambola ye. Pona geste kitoko asalaki tant que fan club ya artiste lité ya Kanda. Nzamba pambola ADG Eric Mwamba le boss Cyber Café. Apambola bandeko nyonso oboza libanda mboka. Oboza na ba diaspora eloko ekamwisa kingai. Na bokechwa lobeli likambo yo. Eloko ekamwisi nga chura mboma lembatable alobela ki likambo yo po esala ki pe bango pasi. Nzambe apambola parce que lelo toza na attitude ya kobongisa. Lelo toye kopanza te, lelo toye kobongisa. Parce que batu batondisami na makanisi ya mabe. Bayebi ete artiste lité ya Kanda lelo tango azoya kopanza, azoya kobebisa, azoya kokabwana na batu. Non. Ngai na botami na kombo ya Aimé Madiadi ya Masiela. Naza mwana Kingasani ya suka masina boyebi. Soki ovandi na Aimé, ovandi na ngai o comprendre que comédie eza métier na ngai. Comédie eza musala na ngai. Soko komi na quartier na ngai pona kozwa témoignage na ngai. Okoyoka ete artiste comédien lité ya Kanda afinga nanu mutu te. Aboma nanu mutu te. Ainana pena mutu te na mokili. Na vivraka na système moko. Batwa mokili bazoloba ete makila na ngana ye eyoka na kate. Lelo naza ko informer bino ke ngai makila na nga eyoka na kana mutu nyonso. C'est-à-dire oh Kulutu. Oye na retard kiti na ye zalaki kakawa. Merci Kulutu na ngai. Ça va. Merci na bandeko nyonso. Wana nazo remercier pe Kulutu na ngai tant que bana mboka. Kulutu na ngai azangisaki te ko soutenir ngai na ba moment nyonso artiste à danger. Ye babengaki artiste à danger azangaki te atikaki leki na yete lité ya Kanda. Abaneko koma na kasho place bachaki nga 6 heures juste. 7 heures komona ya za déjà wana. Merci Kulutu. Nzamba pambulo ningo ye ko assister ngai na conférence ya lelo. Merci Kulutu Chaka Congo Nzamba pambola yo. Yakoloba eza nini? Na remercier ba diaspora, na remercier ba na Congo Kinshasa même na ba province obotika kingai te bondima ko soutenir ngai. Na remercier ba journaliste nyonso. Eloko ezoka mwisa ngai ba journaliste baza ko se manifester na likambu ya comédien koleka na bandeko na nga ba comédien. Na mitu na question ba comédien tangu muninga zu problème. Bozala ki wapi? Lelo eza ngai lobi ekozala yo. Mokili eza mokili ya tour à tour. Biso toza ba comédien o to soutenir ba comédien ebele. Pesa moninga chance na tana ye. Bandeko na nga ba journaliste be internet. Nzambe apambola bino. Apambola bino nyonso. Ozala cameraman, ozala journaliste na motema na ngai. Oza na considération ya munene o ezozanga même ne espace ya gocha yango. Nzambe apambola bino. Betela ma journaliste maboko. Ba journaliste balali pongite.
comédien soka yoki kaka likambo ekomi na matoi na lobi alongwa kuna epa lekisa abeta boloko elelisi ngai nalelaki mpo na bajournaliste te mpo bajournaliste na bino fonction moko te fonction na ngai eza bacomédien omoi na monde ya comédien na monde ya comédie tika to explike lelo ngai naza artiste so akoti na kati ya scène abosanake oyo aza yaya oyo aza papa oyo aza mama oyo aza mwana c'est-à-dire toyaka nde na kati ya mosala comédien moko ayebisanga oyo aza yaya oyo aza papa aza mama sans caméra nga na manka ye na miso ya bato aza te ngai ndenge papa na ngai le pasteur de la foi alakisanga mosala théâtre ayebisanga boye héritier ya famille mwana ngai mosala ozosala fo oyebaki eza na bato babanda yango eza mpe na bato batika yango yo mpe lobi okotika yango yebango na théâtre yaya aza yaya mama aza mama papa aza papa eza na bato ebele toza ba age moko na bango mais soki natali na niveau art abima liboso na ngai naza na barespect ebele ya kopesa ye bisika bizwami ye nzambe apambola baartiste comédien nyonso nasengi bolingo epa baartiste comédien lelo soki na se retrouvaki na kati ya kasho baapeli oyo nazwaki oyo ekangisaki ngai eza ya bakolege na ngai bacomédien bakolege na ngai bacomédien babengi ngai bayebisi ngai ke mutu moko azoluka yo kabelo mbongo azalaka na poto azoluka kabelo mbongo nazwi dérangement telema elekaki makasi nakoma boye nakuti bacomédien wana te nakuti nde bato baseni bakangi ngai c'est-à-dire Jésus-Christ bato babomaki ye bato baliaka na ye bato babomaki ye bato bavanda na ye bato batekaki ye kaka tout autour oyo bazalaki ne baliaki ne bamelaki na ye lelo soki nga na se retrouve na boloko ezalaki bakolegi na ngai oyo bautilisaki bango mpo bango nde bateka ngai succès oyo nayebisa bino lelo bandeko botyango na mutu na mutu aza na grâce na ye abotamaka nango nga na uti na maboko ya pasteur de la foi alakisanga kisi te meme ye moko ntango bato balobaka aza na kisi ngai natelemaka avec fox koyebisa bango nayebi papa wana bien ntango tozokema nde na quartier 13 bana 13 bazobeta biso kara bazomona biso lokola salite ntina te bato ebele bapusana pembeni na biso mpo bamoni totombwami ngai naza na tante ya kosimba kisi mpo na mosala oyo lelo nazwaki riske ya makasi riske oyo nazwi eza ya wapi eza riske ya mosala nyonso eza na bariske nango nakoko ya te na televizio na kondane ye batindikaki ngai ye basalaki boye babomaki ngai te eza riske ya mosala oyo nazwi na kati ya mosala na ngai oyo nasalaka epesanga mpe mayele nayeba na kolia na banani na kovanda na banani na kotambola na banani yoka merci ya kobakisa eza nini bandeko na ngai tozalaka soki mutu abengi yo na telefoni mon frère yaka tosala émission artiste et comédien yaka nabongisaki pièce moko mpo na yo ojoue okomona soki nalobi na kokende te kaka ndeko wana azotraite ngai okoma fier bando oyebana okoma na succès okoma fier bando oyebana sikoyo soki sikoyo lelo mutu abengi ngai na kei te nabangi ndenge bakolege na ngai bakangisaki ngai oloba na ngai nini olobake nakomi fier olobake nakomi fier entre temps tokomi komi banga boyeba ngo bien soki obengi ngai na telefoni omoni ke nazosala résistance ya koya comprendre ngo ke mutu baswana nyoka ata amoni nyoka kopala bangaka ndenge naza boye nazomona bacomédien nyonso ndeti banyoka nakomi kobanga nazomona kaka soki kolege na ngai comédien abengi ngai ndeti akosala nga problème nzambe apambola mama Belleville mwana mwasi oyo nakomprenaki ye bien te me na comprendre ye sikoyo bien nzambe apambola yo Belleville mama na biso bisika bizwami yo nzambe apambola ona kozanga te koremercie yo nzambe apambola bajournaliste nde conseil na ngai na kosenga eza nini bandeko comédien tozala na bolingo tozala na bomoko ndeko na bino soki azwi problème eza problème na bino tomonaka ngo na batelevizio comédien azolela bana nakufelaki baninga na nga bazoya te baninga na nga bazoya te bakoya ndenge nini mpo oyo oza na balangage mabe nde nasengi bacomédien toza na bolingo bamusicien toza na bolingo artiste akotaki parquet bakangisaki ye nasalaki 6 jours na kati ya parquet na 7e jour nake makala nakouta makala na bimine nalobaki te yambo ete na démarrer musala na ngai
fona ya kozonga na conférence de presse na remercier mutu nyonso oyo asoutenaki ngai kosoutenir eza na bandenge ebele bato mosusu basoutenaki na losambo na nzela ya mosika nzambe papa oyo asekisaka biso longole na likambo oyo ebele basoutenaki na financement ebele basoutenaki na bapel na bango ebele bakomaki bamessage ya baencouragement misusu mpe na présence na bango bayaki tellement ebele bajournaliste boza tellement ebele boyaki nazozanga na memi ndenge kosexprime lelo naye kocomprendre ke bandeko na ngai ya solo nazomona bango ndeti na ngamba bajournaliste nzambe apambola bajournaliste ngai na mboka oyo soki journaliste azwi problème ekomi problème na ngai nakozonga nsima te mpo na bajournaliste internet nzambe apambola bino ndeko na bino artiste comédien auti na famille pauvre aza na eloko te grâce na bino ndenge bopanzaki sango lelo baoyo balingaka ngai bayokaki mpe basali quelque chose naza libanda nzamba pambola biso tozala na bomoko tozala na bolingo tala baproblème nazokutana nango na interneti soki nakena mutu oyo tosali eloko soki nafingaki bato ndenge nasalaka na comédie na ngai kofinga c'est trop dire mais koloba to baanalyse soki eleki na chaîne na ye mpo na ye azotrouve yango normal aza na problème te mozokóma na condamnation soki elekelaki na chaîne na moninga nalingi nazala ya bato nyonso na moment oboyeba yango qualité ya kanda na YouTube azalaka na contrat na mutu te naza youtuber ya mutu nyonso benga ngai to classé programme tosala émission na ngai mutu akende kointerprete yango na ndenge mabe te ke lite ya kanda mpona kosala na émission asengaka bato mbongo bolingo oyo namoni mpona bandeko na ngai interneti kobanda lelo makambo ya mbongo abu soko yoki ilananga bien soko yoki soko yoki mutu moko alobi ke avosala nange émission asengaki mbongo loba wana eza lite ya kanda te nga moko yeyo komela ngai telefone ezongi deja na maboko merci na bandeko nga nazalaki na boloko makambo ya bandeko koleka libanda na bandeko koyeba te bandeko bafukamaki mpo na ngai bandeko basengaki babolimbisi bandeko balobaki oyo esengelaki baloba bamisusu bafukamaki na batelevizio bamisusu bafukamaki na bapriere awa toye kobongisa toye kopanza te sikoyo bato bakomituna ndenge nini azotanga bakombo ya bato nyonso me papa oyo atiaki ye na boloko azotanga ye te tika mpe na remercie ye tika na remercie ye papa na biso ya comment likundi protège bubulu yondela merci nzambe asala nini pambola yo oyo nazalaki nango ya koloba yango wana nzambe tata apambola bino merci papa Rabi Mavinga merci beaucoup je pense que exposer eleki malamu tokenda je ya question réponse bajournaliste bazawa baotuna mituna pasteur lite ya kanda aza mieux placé ayanola na mituna yango voilà participation ya Kulutu na biso le président ya artiste en danger Tchaka Congo il veut dire un mot parce que azokenda ki pepe artiste msusu pasteur lite ya kanda aza na danger aza sous na danger te yango azokenda continuer musana il va dire quelque chose à vous papa. Bon, en tout cas, ndenge liti akanda à lobby. Ndenge liti akanda ndenge à lobby. Même ngai, ce que na yebani, ce que ma propre boye, c'est internet. Bon, mais pas en tout cas. Liti akanda est à lobby, vraiment, c'est très triste. Azaki trahi, na baninga ba trahi. Tout le monde tanga yaki na boulot ko ba ngona numé. Donc bimina maboko na mnoko nemoko, ça va. Vraiment na que bon et d'arabisme artiste surtout bande de YouTube bande de rendre mauvais service pour dire la polémique dossier il y a l'idée à Canada ça continue avec Kizinjora il faut pas qu'il y ait avant-hier quand du Cambodge il y a l'idée à Canada alors lobby va bien rien à parquet surtout ça intervention était dans le lobby gagné déjà voilà du Cambodge il y a Kizinjora alors en bref
Bolim Sarafana Nenge à Lobike, on reconnaît les bons amis de la malheur. Bomoni, comment on s'est bâti? Je crois, Namatanga Mama Chako. Namatanga Mama Chako, Yogi ba comédie baloba, beblo baloba ki boyoka ngo. Que yaza comédiette. C'est vraiment c'est très triste. Artistes en danger et Zalaka pour tous les artistes. Les du lobby ou à mon qui na RTNC, Karou va être comme gratuit. Nous sommes pour les artistes. Pour la deuxième capacité, en tout cas, beau soutenir hier. Ils ont un moment à y. Mon qui est na tongo na deux voyants des mots faut tu évacuer. Na tika na Alger. Yango mon aimba on bang na son na Alger ils sont en tout cas vraiment merci na ba news ba sala ka internet en tout cas ngasu ko binga émission tout na boya katé parce que grâce à vous les longs na yebani en tout cas vraiment merci. Merci beaucoup. Pour ça Congo azo kende. Tozo banda question j'ai la question réponse n'est peut-être au banda nani. Le président Junior est là. Président Junior. Allez-y. Écoute un micro. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Nga Junior Moyoabu pour Nabao Baedingai. Question d'Angezabou. Je crois que nous avons solité à Kanda. Au Bandatang Wazalaï na parquet. Nous avons parmi bateaux Bundi de quoi ça nini abima. Mais ngamoro personnellement na salaki analyse ya Solanae. Yango na bina tout nae au fil de tous. Lité à Kanda et l'Obama qui de tous les mots permettre bisoto tunango l'Obama de tous les mots que obetami 12 et pas artiste c'est fallait pour pas. Et biso attend que ba professionnel de médias tolingi toyeba. Est-ce que lité à Kanda azo continuer kaka kokoba kozala wario ou bien lité à Kanda les lois koyebisa biso que désormais na longwe wario soit na komi golois soit na komi mutu ya kofi ndenge Christ Njora benga que pas kofi ou bien hérité wata yango question na ngango wana. Merci beaucoup. Tozu deuxième question. Merci beaucoup. Bonjour. Moi, comme on a Yams, maire rêvé ma solution et CM télévision. Question langeza boy. Nani balé en tout cas de Rolimbisa. Quand on vient ici la caméra, il faut zapper moi clair na maramusu. Yo za comédien. Bisope ba journaliste, ba internaute to yebi, mais toko tanga kombo mututé. Il y a certaines comédies qui font des choses qui sont très bien pour les tel. Mais vous savez, et à ti. Pour les qui ont des tel, on va voir les pas comédien tel. Voilà. Mais ils ont l'autre trahi par comédien. Peut-être les appels comédiens wana ndazo sara makamamabe wana lelo yo tombé victime. Pourquoi pas ko annoncer kombo na ye to ye bénéfice que kombo na ye. Bandeko vous avez peut-être beaucoup de méfiance vis-à-vis de première question. La question s'il vous plaît. Peut-être que ça, bandeko baza pembeni ya comédien wana méfiance. Entre guillemets, tu yoka ki ba kombo biso to lobate mais to yebi quand même bato ba benga ki yo. Si yo comme place ko mari ba kanga yo après quelques temps président na bango ya ki pe ko rendre visite na parquet. Vous allez qui joue one. Mais autant à comboter, vous allez bien sur Yologi. Première question. Deuxième question, Nangezabou. Les loyaux, Fali pour en Tanzanie, il était à Kanda na prison. Il était à Kanda à Bimina, et pour perso, entre guillemets, s'il faut le dire. Il était à Kanda à Bimina, et pour perso, ça dit honorable, pas ta presse, il était à Kanda à Bimina. Mais sorry, il était à Kanda à Kangamaki. Il a parce qu'il y a un concert, il y a Fali. Il a parce que l'ité Yakanda parle de Fali du côté positif. Mais les lots, l'ité Yakanda dans la prison, Fali na Tanzanie, rien à dire, de éviter tout le vanini, ou garder toujours la bonne relation, ou le belara en président junior à lobby, ou le belara à Fali, ou bien ou Andy Mamoun lobby, c'est fini. Donc voilà ma question, c'est ça, merci beaucoup. Deuxième, troisième question, une sœur, voilà, la sœur est là. C'est là. Journaliste Mavic international, qui a quand question dans les aliboués. Tu n'es pas capable de télévision. Mais tu n'es pas capable de faire sur place. Tu es comme on le qui n'est pas Congo TV.
Elenga Congo TV une émission sala qui va approfondir ça qui que l'ité à Kanda a transféré la prison Makala. Mais ton moni le sous car Elenga Congo zolo le but que on a message nous à souka to retenir yango 10 jours au kufa. Mais les gens disent que grâce à Elenga Congo télévision de l'ité à Kanda a été arrêté. Balobi est-ce que monter ya Elenga Congo télévision il fallait zapper place yo lobaki que beaucoup liondela ngana finga marambo salité et ça qui complice ya Elenga Congo télévision ou bien yo moko yebaki marambo bande ko Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il va répondre et puis on poursuit. À répondre de Molo. C'est bon. Première question, où t'es pas Papa Junior? Non, c'est un peu un journaliste, tu comprends ça, la question pour te gagner temps. Question est-ce que Fali a bêti au 12, aux accords en Fali, tu commis na yo Gaulois. Merci beaucoup. Naebaki question oyo ego zangate ekoya. Mais nako sepela na question oyo ba moment o nako zongela sikobe mission na ngamoko en personne. Wana nde sikoyo bokoyoka nini o nako loba pona likambu yango. Ngai makambu ya ba 12 to ya ba 13 to ya ba 14 na yebi yango ndenge lekelaka te. Bino nde peut-être batu bozoye ba ndenge ni likambu yango lekelaka. Ngana mona ki yango kaka eza accident musala. Pona ngai mwa muke na koloba yango wana mais nazo réfléchir sur yango nde na mikoleko ya tokozanga teka kopesa ba réponse ta internet. Ndeko yam ça tuna deux questions, clarté qui t'a trahi, ce que kotanga kombo na ye et puis réponse il a fallu pour je pense qu'il a répondu. Voilà, oui. Combo artiste ou à trahir yo si c'est important. Merci beaucoup. Combo ya artiste oyo a trahir ngai télévision za na makambo ebele. Mutu na mutu lelo za na noko na ye avocat, azana noko na ye magistrat. Ndenge bo kende kuna nde babanda ko sambisela yo moko bando comprendre ka makamni ezo lekela awa. Na boyi natanga kombo ya mutu wana na télévision po créer nga ba problème. Komelanga na WhatsApp nga pe na komelo kombo na ye. Po yo koma mayele na ye. Ozolanda azapende kona biso peka parmi ba groupe minene ya mboka mais na ko senga okomelanga na WhatsApp. So komelinga na ko tindelo pe na photo na ye. Ezala sans problème parce que nazape mutu te ate mona koma lokwa na bela mutu me batu pe bateinga mingi même na babo kilo ba yaki na ndako bateinga balobi chanze pe mukie nde na baki lelo moi olembe seke zali. Merci, sœur Nabso ma vie pe atuni abi. Il a fallu répondre cette relation on a fallu. La relation on a fallu pour ya Tanzanie. Merci site combo. Ah, meilleur veut ba solution yam nzamba pambola yo. Na zomona naza mwana mobali na yebi expérience à vie. Ngai na boloko fali pupa na Tanzanie bongo te. Ngai na boloko fali pupa na Tanzanie bongo te. Eza moko ya expérience ya vie photo yeba yango. To mona pe batu ebele na kati ya famille ba kufeli être cher. Mais mutu abosana ko lia fufuti lelo na famille azate. Ozolanda, to supporter côté wana, ce sont des réalités. Tant que tozo kola, tant que tozo vivre na mokili, faut to eba ba réalité ni to okuta nango na vie. Même nga moko na kufela pe bato na bande ko linga mingi. Na kepe na zumwa ko ina meli, na kepe na zumwa bière na meli, eza ba biloko eza normal na vie. To sala betide moko na ndenga mabete. Merci ndeko yam sinzama pambola yo. Oui, ma vie puis télévision, Elenga Congo et Saliba Kangangaï. Elenga Congo et Saliba Kangangaï te. Grand frère Kulutu Nabiso, Bubuli Yondela, Aza Kulutu Oyo, Adie Bangaï Penza Biente. Azwa pete ya gotala ngai te. Aye ko comprendre ngana retard que muto na weko utiliser même na ba publicité société na ngai. Muto na koko liane na koko melana ye aza mutu munene. Na mokili tozana bata ba sorti ebele ngana mona mutu aza colonel mais soko teli nzoto nozoka soko bete deku akwei mais tango cheka téléphone alito iba jipe kitio moko banimbango c'est-à-dire biso balite ya kanda tozaka tango toyaga place toza lokola tina te mais tango mutu akoya ko comprendre nde na moment na ko pesa ba valeur we bongi na yo Elengi ya Congo na banda ko travailler na bango lelo te na expliquer bien boyeba. So koti na kati Elenga Congo o mona ba vidéo na ngeze ya ba 8 ans passés, ba 6 ans passés, ba 5 ans passés. Et dans ba site ebele
même si aucun n'a pas la voix du peuple au monde yango naza na ba vidéo ebele parce que naza produit na bango c'est un na malamu na ngai site wana eza mieux placé à protéger ngai mukolo site wana eza très simbelenga pro alobaka te abatama na sima caméra na mukolo te aloba mais loko esepeli singa pa ndeko wana tali ba sacrifice na sala na site na ye ndeko ngai ne naza boye naza na kingasani ya suka na baneko kende ko tourner na batu na bandal na ma campagne soki na komi kuna na sisi ko tourner ba pesa ngaka lipa mwamba na mai pona zala o naza lelo na supporter ba punition ebele na supporter ba passe ebele elengi ya Congo ako conduire nga na erreur te eza façon na nga na sala ka musala mutu mususu azoloba ke elengi ya Congo po eleke na chaîne na yete soki eleke na chaîne ene muta gagner ba vie wana alingaka tenir mo wana te oko remarquer ba actualité nyonso eleka na mboka ya mitakalisation ya ba problème mabala ya ba problème ba comédien to loba yango na ba site nyonso soko moni liso za d'accord na ngati na makambo na loba supprimer ba vidéo nyonso ya ba 5 ans ya ba 3 ans ya ba 4 ans passé c'est-à-dire elengi ya Congo akangisi ngai te eza musala na ngai nde elengi ya Congo tanga moni ba bwaki nga na podium elengi ya Congo atali te muto bakoko bwaka ebo ete na se eza piscine to eza lisiba Bethesda tokende koyoka problème yango ezalaki ndenge nini ndene expliquaki na elengi ya Congo aza na problème te même yo mpe mokolo koya okotuna nga ba question moko polémique ozomona lelo kokosela elengi ya Congo te lobi mpe kozala yo mais tomonaki Tracy Mbelenga atelemaki mpe alobaki mpona kokanisa ba bienfait ya ndeko na ye artiste et comédien Lité ya Kanda ayebi place towuti ayebi place tobandi ngai eza na basite ebele ya minene boza nango na mboko oyo bayebi place nga nalalaka te mais kombo na ngai etongisi bango bamapangu kombo na ngai etongisi bango bandako mais bayebi esika nga nalala te bayebi esika navandaka te ozolanda c'est-à-dire internet nyonso eza mieux placé à soutenir ngai mpo nga mpe na soutenaka bango merci beaucoup nzambe apambola elengi ya Congo. Merci Tozi question mon koto attendez un peu toki na mon ordre. Moi c'est Patrick Nassibichi d'Orange André Boubou TV. Question langue ezali Lité ya Kanda. Question langue ezali totally Boubou totally Yuri l'interview nae. Totally Yuri l'interview nae atelemeli fali makasi atelemi bulu ya makasi na ndenge bakangisa ki na prison. Et comme il y a un niveau qui est sur la photo, il y a un profil. La relation est dans la Yuri, c'est la photo. C'est bon, tu dis, de Kokuna. Le bagarre m'a cassé pour gagner temps. Christian. DKM Flash TV. Oui. La question pour la pasteur à Kanda. Parce que tout le monde est repoussé dans le concert et a fallu Poupa. Mais tout le monde est-ce que Azalaki invité dans le concert Wana to ayaki yemokaka par plaisir en tant que warrior ou comment? Parce que tout le monde même petit Fali Azalaki na podium babini pe na Fali Poupa pourquoi il est comédien ou pas c'est que Sarabiso Azala repoussé bongo. Donc question est-ce que Azalaki invité dans le concert Wana ou pas? Merci, on prend la sœur. Bonjour Lité ya Kanda. Bonjour. Premièrement, je rends grâce à Nzambe parce que na moni obimi. Merci. Yami balé na lingi na yeba. Na ba Kombo nani ma sœur? Kombo na nga Rosta ya Mulunge TV. Na lingi na yeba na ba propos tout oyo tennis siko na conférence et na ba dur tout oleka ki na télé to yokaki envers Boubou Yondela. Na ndenge na yo moko zo mona ke nyiso zalaka na raison. Wana question na nga. Yami balé za que na ndenge bozalaka na Fali parce que biso atomonaka ke Fali akipaki yo te ademandaki même pas makambo na tout na ndenge a huis clos nalingi nayeba siko même ata coup de fil ozwaki te na moralement pour ayeba vraiment position na ndenge ozalaki kuna na kati ya maison d'arrêt. Merci beaucoup. Tozwa ba basi tozwa sœur. Tozu à répondre à ce matin Tozu je m'sous. Bonjour presse, bonjour Lité ya Kanda. Bonjour maman. Question nanga ezabo. C'est ça combo. C'est Ivana Chanda, est-ce que mon télévision? Mutuna nanga ezabo pasteur Lité ya Kanda.
toza parmi bato oyo tomoni ndenge tosala carrière na yo et ndenge obandaki depuis olongwaki epa pasteur na biso de la foi façon ozaki même kosala ou bien kojouer na bacomédie na yo ndenge osalaka tant qualité ya kanda et na ndenge lelo oyo makambo eye parce que tokowanga nango te makambo eye parce que ntango obandaka basoutien oyo ya makasi oyo eza lelo ezalaka te ndenge yo moko obeta lisolo ya lipa na mwamba et lelo eza shawarma eza su lipa na mwamba te est ce que bandeko na yo bacomédien par hasard kaka boye balamuki bayina yo bien ochange mpe bizaleli façon ozalaki na bango et lelo ndenge okobina baprotection ochange bizaleli envers bango yango nde epousse bango baisole yo réponse eza epa na yo. Merci beaucoup. Je pense que tous ont une réponse bon tous sur 4 personnes. Relation na Yuri Kalenga ndeko Patrick Atuna ki po Kaneli Fali na Bouboul na Poto. Merci beaucoup. Na répondre pour la relation na Yuri Kalenga. Oyo aza boxer asalaka pe fierté ya mboka na niveau ya musala na ya box. Ndenge mutuna mutaza na titre pe fonction na ye. Ngai naza artiste comédien fonction na ngai. Tomonaka soki mutu azobala na mariage modérateur azoloba papa lingaka bale mingi. Papa lingaka musique mingi. Papa lingaka sport mingi. Ngai pe naza na ba fan ebele, même na ba famille politique, même na ba boxeur, même na ba joueur, naza na ba fan ebele. Naza na ba fan même ya ba combattant, aza combattant mais aza fan na ngai. Aza boxeur, aza fan na ngai. Yuri avandaka na poto, nga na vandaka awa. Ndenge ka bino bobetaka masolo na ye, ndenge pe na betaka masolo na ye. To yebani kaka na musika lokola, ndenge totalaka bango ndenge pa talaka ngai. C'est-à-dire ngana Yuri Kalenga toza na relation moko te, nazo reconnaître kaka lokola mwana mboka na mboka Congo. Makambo ya fingaki, makambo ya lobaki. Naza na ba fan ebele moko na moko a réagir na ndenge na ye. Na boke tu pa lobaki. Na ebite so botalaki yango. Boke tu pa silika kitango yoki bakangilité ya kanda. C'est-à-dire mutu na mutu a s'exprimer na ndenge na ye. Mususu tanga yoki bakangilité ya kanda afukami ya bondeli. Mususu tanga yoki bakangilité ya kanda a koti na ba publication a publier. Mususu akoki pe ko supporter yango ti alobi ngana bino to ko sila na lelo. Nde moni ba réaction na ye ngana Yuri toza na relation moko te totala na aka na musika. Merci. Oui, effectivement, Muto Bazobenga, merci ndeko Christian. Muto Bazobenga, bandeko s'il vous plaît. S'il vous plaît, to sa musala bandeko. Bokomi ko bebisa. Merci. Muto déjà Bazobenga Warion a commis na invitation ya libela na libela. Et si ka yoki ete artiste na yazo prester a gozanga te ko ya place wana pona ko soutenir artiste na ye. Côté wana na ko simba yango penza ebele belé te parce que il y a des questions où ils ont créé lisusu ba polémique ba tiraillement nenga na lobaki ete il y a des questions où to ko lobango na be mission en privé pona ko pesa éclaircissement na likambo yango. Parce que semaine tozo banda eza déjà semaine tozo démarrer musala. Merci beaucoup. Merci ndeko atuna ki soki nazui ata appel moko ya falite ba appel ezalaki tellement ebele téléphone ezalaki sous na maboko na ngai te po mokangami ba pesa ka téléphone te téléphone nazwaki yango lobi nazaka toujours na kati ya ko vérifier ba appel manqué soki na moni na ko rappeler bato nyonso ba benga kingai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comédien oyo a trahir ngai na koti na vie privée na yete na koti pe na makanisi na yete pona yeba eloko nini oyo esali po ye a trahir ngai. Yango nazo pesa conseil boyi. Ba yembi to pe ba kulutu bazolo babwe mokila tour à tour. Lelo ya yo lobi ya moninga. Tant to kendaka na ba place ya ba fete lobaka soki moninga azui sepela. Ndengo ko sepela na lipambo lia lite ya kanda
ndenge mpe nzambe akopambola yo lobi ngai na ndimaka te ke nakoki kozala oyo naza lelo ngai nayebaka ke naza accompagnateur naza koaccompagne pasteur de la foi mpo ye akóma na succès na se limitaka na se limité nayebi ke vi na ngai eza koaccompagne mosala nzambe oyo nzambe akopambola ngai d'une manière nde tolobaka d'une autre nzambe ayebaki ndenge nini akopambola ngai mais sibitima kaka ndenge na bandeki kosoutenir ye mpo nasepelaki no na lipamboli na ye parce que c'est mon papa c'est mon vieux oyo tobeti na ye barompoint nga bamakolo ti njile tokatisa na ye bamai ya saint thérèse na babwatu na ba 20h na ba 21h ngai nayebaka naza koaccompagne succès ebongi na ye lokola na bandeki kosoutenir pasteur de la foi kitoko na bolingo wana ndo moni lelo nzambe afuti ngai ngai naza na problème te na baartiste comédien nyonso aza ndeko na ngai même papa Rabio aza pembeni na ngai ntango na bandi théâtre na bandeki koyeba koloba te c'est mon papa oyo soki lelo nazoleka na bemission nazosexprime boye ye mpe ayeda ngai azoyebisa nga koto balobaka boye te nakokamwa makasi soki lelo bacomédien baza na jalousie to mpe baza na kanda ya succès na ngai eloko ekokamwisa nga makasi yango wana ozalaka mpe na succès esila yo nzambe akosalaka succès na yo ezonga mokili eza mokili ya tour à tour ngai naza na problème te na bacomédien tuna baprésident elombe tuna baprésident masumu tuna antpc mobimba ntango nakutanaka na bango yaya aza yaya leki aza leki mama aza mama nazalaka na problème te na mutu bango kutu bayebisanga babi lite ya mwana malamu mais soki alateli biso bilamba na rouge alataka ndeti ezalaka na bawiski na kati tika nzambe apambola bino merci outi kozwa na kati ya prison parce que toyebi ezalaka centre ya rééducation voilà bato ebele bakota ndenge bakota ntango babima lolenge moko boye côté expérience oyo ozwi na kati ya prison makambo oyo omoni réalité oyo omoni na kati ya prison epuis na kati ya prison mpe eya na bandeko na biso mosusu baartiste comédien babodi ya kati baza na kati nayebi te tokutanaki okutana na bango expérience nini yo ozwi na ndenge ya carrière na yo kokota prison na kobima epuis moral nini mwasi na yo libota na yo bazalaki nango ntango yo okotaki prison likambo bayebelaki yo na yango te bamona kokoti prison ndenge nayeba beaucoup plus d'expérience. Merci. Voilà, bonjour presse. Bonjour Papa Lidia Kanda. C'est la loque pour télévision. Voilà, question nanga ezaboy. D'abord, nangambo ya ba comédien. Émission oyo qui notre frère Mike la Duchesse asalaka intervention na yo nde elamusa makambo nyonso. Comme quand on a ba combat ya ba groupe na ba président na bango na ba délit na ba comédie oyo salaka wana. Et puis tout le monde a traité que ba sepela ki po yo comme ko finga batu ko loba selon analyse oyo sala. Sikoyo question ngeza bo. Nengo zo banda musala no si. Oko continuer kana ligne wana ya banalise forte na yo ou bien ozonga ndengo zalaka liboso parce que l'idée akanda liboso eza oyo aza lelo kota na ba trop ba dire ya makasi donc ce qu'on attaquer mutu tout le monde va déniler so takai bango directement parce que déniler c'est peut-être pour lui il a pas voulu que alande la marme na yo il y a yebi peut-être non faut mais tout le monde n'est pas comme lui quand yango ne ya ko pesa la mana notre vieux Boubou Liondela siko yango nte toza na besoin que ozongela ka ligne ma wana ou bien OK na ba face. Bonjour la famille de la presse. Bonjour Pasteur Lidia Kanda. Bonjour. Azer Sifo, DML TV officiel. Ma question est celle-ci. Pasteur Lidia Kanda. Par rapport à Ndengo Libande, que nos artistes comédiens, pesa ko kwa mpomba d'activité. C'est une ben peu mécanisme. Est-ce que au continue à resala théâtre que kozala proche na bango ou au kanga minora la analyse ya kozala na ba journaliste. Deuxième question na ngeza dit. Na kati na to moni bande ko no so sa analyse mingi ba sepela kinde bakangaki. Est-ce que yona bango déjà bozi tango sur le dépôt bini atana na téléphone atako kutana boye ou bozanga musika vous gardez bon un kid moko boye
ou aux normal dans tout le monde. On a pour ça yo, ils ont bandé nos comédiens, ils ont bandé nos rôles pour ça banalise na bango. Merci beaucoup. Dernière question, professeur Mapso, pour terminer avec notre sœur. Bonjour. Bon, Francis Kabalenda. Francis. Luanda, chaîne Balenda TV. L'été à Kanda. Vous lui de la audio Kanisa, on s'aligne 9 jours dans le cachot. C'est quand tout le monde va Kanda, on vend dans le cachot, ils ont déjà bien dit. Mais caché dans le Tikali. Au bimi mais tout le monde est pour lui de la Nzamba Pambola. Au lobby Congo pour Nani, et ça qui j'ai beau salaki, et ça qui baisse ou comment. Merci. Merci beaucoup. Je crois que le pasteur répondre. Une question. C'est bon. Tous va répondre, s'il vous plaît. Tous va répondre à pasteur. Expérience aussi en prison. Merci beaucoup. Expérience na zui na prison na gogo zanga te ko loba parce que na prison na kutana gina batu ebelo bakota boloko na kutana ki pe na bakulutu Jakindala Nzamba Pambola yebisika bizwa miye to vanda ki to solola ki na kutana Barnabe okolia mbuma na kutana ki pe na ye na moni ndenge bandeko na liepe mwa vungule ya kotokisa, ya kotumba, ya koyita, na pepi pe mwa wese, kote wana na suipe experience. Merci na ndeko Adam Siluzolo. Bango nyonso tokutanaki. Nzamba za Nzambe a permettre boloko. Il faut toloba na Nzambe merci. Même ngai naza nazonga lisuna ndeko ya question ya journaliste à Luanda na lobata na kulutu na ngai liondela merci parce que boloko oyo efongolinga makambo ebele elakisi ngai pe batuni na ko vana na bango na batuni na ko lia na bango ekoke kozala pe boloko te koke kozala pe poison okoke kozala pe kufa moko boye na kufi pe histoire esili. Kasi question onde kwa Adam Siluzolo atuni tikana loba ete experience ba montre ba lakisaka ngo boye na misu te experience na ko bana ko lakisa ngo moment likambu moko na moko ko bana ko se poser na vie na ngai nde na ko bana ko telisa batu ke non likambo na experience nango likambo na experience nango nazo kumisa pe Nzambe po boloko na ngezalaki ya violité e bongo soki na violaki na violé kutu te. Mais tala ba réaction bandeko na ngai na bomite e bongo soki na bomaka e ngake zala comment c'est que mutu nyonso ngaka lo ba pena ye fois kufela kuna bandeko na ngai o comédie na ngai betisa o libaku limbisa na lobi bien bandeko na ngai ya ba comédien ya ba famille ya ba fan club balandaka biso soki comédie na ngai ebetisa o libaku limbisa. Mais bandeko bandeko kanisa boloko eko perdre nga ba orientation tika na yo bosana na yo na yesi ko avec Fox na koti pe ba maison asika tata Pambola bino. Sœur Christelle a une question par rapport à Makamolo Baka, la période de la richesse. Il y a un seul comédien. Est-ce que vous continuez bien la logique à attaquer tout le monde pour attaquer? Non, biso toza ba comédien otoye na musala ya ko analyser makambo. Soki actualité moko ye, moko na moko ko pesa point de vue na ye. Soki siko bolobi keto bana ko pesa point de vue te, c'est que internet yango eza suna tina te. Wana nga kovana na nga na ndaku na comme na ko sala makambo mususu ou bien lelo avato sil sana ko lancer message soki actualité ye koya na ko lukanga te pona ko loba mabe soki actualité ye nga moko na ebine na bana moni ki actualité o ko kotanga boloko na ko loba na boyi makambo na ko loba lisusu eloko te na boyi vungule na vai na nga na ndaku na nga na mwasi na nga na bana mutu nyonso o ayebi nga ayebi ke aimer soka zoloba likambu aoloba na se ya comédie. Parce que côté là, ndeko na biso Bouboul azalaki na besoin kanisa te mais na sepeli ndengo lobi Bouboul atikali toujours yaya na yo en tout cas esalinga plaisir à makasi. Alors l'ité akanda souci nangeza ya koluka koyeba
dossier na yo eboti ba dossier mususu okotaki prison obimi tomoni awa pe ndeko no Kisinjora ba porter lisusu plainte après yo Kisinjora na minute yo ndenge to la mbila azoluki à la mort yo déjà comme pire petit ya Boubou Liondela okoloba nini pona procès ya Kisinjora ndenge mbila azoluka makasi dossier ya Kisinjora ensuite on remercier bato belo ba soutenaki yo tant aux arrêtés na boloko. Mais une question de curiosité, on dirait aux 8 ans, il y a qu'on remercier NTPCT. On dirait aux 8 ans qu'on remercie NTPCT et Zali parce que parce qu'il y a un délégué secrétaire na bango président Massou Mouyebo a s'impliqué qui était to eza pour na kaka ata mususu keno lokola akshaka ko ngazaki pembe na yo pour eza association mususu. Et deuxième question eza boy. Lité ya Kanda je crois aux a muto ta mususu pe oyeba libubuli na ta mususu na kombo ta mususu approcher ka des prêter. Les autres hommes, on a battu les bazos, on a permis na fali. Nous, tu n'as qu'un pianaza, on a le bar. Et dit, bah, dit, l'homme volé sa fali, mon collègue au Sanzango. Dame sous la cima, Boubou Liondela. Et Zala qui n'a même non à mort, qui n'a cima arrestation à yo. Merci beaucoup, Ndeko Ken Piana. Kevin. Ah, toi, na Kevin, hein. Bon, Kevin. Question tourni, eza très kitoko, eza très capital. Ngai naza membre na NTPC. Et pas ya président Massoumou. Na sadera ndenge muto sakenda ko sadere na ba norme o esengeli kombo na ngai ezali kuna na kati ya association naza mieux placé ya ko remercier association bisika nyonso na ko kende merci na ANTPC na musala bo salaki ko soutenir artiste eza facilité to mona pe ba artiste belé bazwa ba problème na ba famille akufeli mwana akufeli ndeko batinda ta secrétaire ya pamba ote menga batindela kinga secrétaire permanent oxygène oyo azalaki na ngai permanent na cachot chaque jour pe kino na prison ya Makala wana baza batu oyo ya ko remercier na kati ya motema po na biso ba comédien baza ebele mais maman na biso papa na biso libumu na biso esika nyonso ba comédien to vandaka eza ANTPC ba comédien ba koko boya yo mais soki ANTPC boyo te yeba ko saka mwana na kati ya ndaku problème koko ya ba comédien ta ba yete ANTPC ako s'imposer tant que yo za membre na kati ya association ya ngwana Monique secrétaire azaki wana tangu secrétaire aza wana papa oxygène aza ko représenter gouvernement mobimba ya ANTPC. Merci de Kevin Abanzo Yoki. Na remercier bango déjà. Na oyoko zoka langage na ngaite. Naza reconnaissant na ANTPC po batinda ki pena contribution na bango. Enveloppe ya ANTPC elanda kinga ipe. Wana merci na ANTPC mobimba. Nzamba pambola bino comédien mususu akoko négligenga mais ANTPC akoko négligenga te tant que membre. Sokoda pe akoko négligenga te tant que membre na kati ya Sokoda. Merci beaucoup. Merci ndeko Ken Piana makambu ya Venjora nazoyo kangoka na ba téléphone nazoyo kangoka na epabatu la main noire il avait déjà répondu non pona main noire ngana zaka na ngana problème na mutute soko tshela kinga main noire a etalio na vina yo ngai nazalaka na football moko te na kumisaka naza mwana mboka bale nyonso eze ya ngai nazalaka na parti politique moko te nyonso eze ya ngai tant que mwana mboka nayebi na nga na likamu na ngai main noire ata moko na kati eza te ngai na conscience na ngai po naza na nga na problème na mutu te bongo main noire yango ekouta wapi oyo atiaki main noire ye na nzambe na ye oyo akotelaki ngai kimutema mabe akotaki nsoki ye na nzambe na ye bino moko bomoni nde bandeko baye ko se présenter elobi nango Keni na confirmer nzambe no za makala po bakeni baza baleki ozomona oh bakeni baza baleki bakeni baza baleki non soignez langage merci tala na mandefu na leki tiko za leki voilà tu as gagné ta pour la Kisinjora je pense que vous avez répondu pour la Kisinjora. Bon Venjora nalandela makamu na yo po bino pe bolandela ki ya ngai nazonga natala lisuba video bien naza na numéro avec Bouboul
tozokoma na aire nyonso ye pa zobipe nganga mpe nazobipe tozosolola nakobenga vie nayeba ndenge nini tokoki kosala lisusu mpo na venjora tosengele bolimbisi kulutu toza bana mboka talaka ndeti nga lite ya kanda bato babandeki kosatendre ke lite ya lelo azoya kopanza azoya koloba mabe me nalobi toza bana mboka nyonso totya na se ya Denis mpe merci na yo ndenge osutenaki ngai te bilamba na ngai eza sacré soki bango bato basombelaki ngai yango nga moko mutu nasombaki bilamba na nga moko mutu na consacraki yango yango wana Jonas tangu mbisa melaki ye asumbaki ye asalaki nini asanzaki ye Lite akanda za Jonas Lite akanda za Jonas tangu mbisa melaki ye asumbaki ye asanzaki ye Lite akanda tangu bamelie basani nini basanzi ye Napula mshetu yoko ya nalite ya kanda Napula mshetu Changu iya Changu iya Isa iya Amete iya Champion iya Wana beleve bele na bamboko yo Amerushi iya Apeswa kwa champion du Congo iya